Tant bakokanga pe vita kamé so ba misusu pe na sima bakokanga bango te ba misusu banani bazebele na tanga komba mutu te nde bakanga ki kamere nde ba pe na doa kanga batu misusu bimboka na biso ezalaka mutu bakangeli likambo boye mais en réalité ezamaka mususu. Ça c'est aussi une question. Mais en ce qui concerne justice, il y a quand même quelque chose à féliciter. Déjà ceux qui vont kangi DIRCAB, on sous-entend que les directeurs généraux, donc tout bazan la classe C à DIRCAB, donc ça va mettre un peu de discipline. Le président bisa mbongo na ye pona makoki ya mboka biso pe beto mona président to bisa mboka mbongo mboka ezotambola mais bango bazozwa bazolia yango po ba échouer pouvoir ya président eza bien té biso ba peuple ote bina biso o elekana ni vali kolo te torera ke ote a détourner basala ba kanga te pour asamba pourquoi be asenga ke asamba basambisa ye po mutu bakanga ka avec preuve pourquoi ba bakanga ki to aposa pe ke to ye batina nini yango bakangeli nde bavandi na kasho bongo. Comme l'angai, monsieur Didier, par rapport na procès à Ndeko Vital Kamerhe, oyo azali directeur ya cabinet ya chef de l'État, en tout cas, toyebi ke mokili mobimba toza kozela toyo kandenge justice ya mboka na biso esalaka musala nango. Mokili mobimba ezozela ndenge wana, puisque o tozoyo kaka il y a état de droit, wanezaka kama lobande to lobaka. Mais pour le moment, to komi kozela vraiment état de droit lango et mona na miso abato qu'effectivement état de droit et koti na kata mboka. Puisque ce qui est kosuka ka na munoko na olie ezala appliquer vraiment to mona ngona ba acte et suka ka na munoko ndengana wana vraiment ezala dommage mingi. Ezala dommage mingi. Par rapport à Ndeko Nabiso Vital Kamerhe, je crois azali responsable ayebi ce qui justice ils en a besoin et éclaircissement na makambo oyo azali impliqué d'une façon ou bien azali présumé d'innocence yango tozo zelaka ka ye moko ayeba ko éclairci biso bana mboka nyonso bayebaki no na likambo oyo ye azalaki impliqué te ou soit aliaki mbongo te ou bien asalaki nini te mais peut-être mbongo place oyo ye ayebaki na kotinda pona basala misala bango nde bayebi na ko appliquer yango comme il faut te à ce temps justice pe ekosukola ye non Ndeko Vital azane na likambo te bato bo bazwaki ba engagement ko sa misala bango nde bayebi na kotosa misala na bango te yango to komi na situation si bino ba congolais lobby vous en a besoin ezala en direct ya ba chaîne na télévision to boni. Bon en soi effectivement toza na posa mokili donc mboka mobimba to yoka ndenge ndeko justice ekosala musala ngo wana eza so ya biso nyonso vraiment eleka na ba chaîne ya télévision to landa yango et puis to yeba vérité biso nyonso à la place to ba ya ko betela biso lokola lisolo mais biso moko to landa yango vis-à-vis na ndenge musala nyonso ko tambola kuna bandeko ya yenso bazoko se demander bazoko ba iza ba mémoire yo en tant que congolais naître nini comme conseil ko pesa na bandeko yo ezala idée parce que bazo finga déjà Vital quand même moyibi mais pourtant to iba zali présumé koto bato ya yense bazolo ba iza mémoire acharnement politique conseil nini ko pesa na lideka. Bon en tout cas pona bandeko nano ya yense to ko senga bango bazala na kimia puisque justice ndenge ezalaka wana soko osali eloko te bakoki kointerpele yo te donc bakointerpele mutu kaka soki
bakaniseli ye mwa likambo moko boye aza na mwa culpabilité moko boye oyo baza koreproche nango yango bakoki kointerpele ye. Donc bango bazala na kimia toyebi ke justice ya mboka tozokɔta sikoyo na état de droit justice ekosala mosala yango comme il faut. Alors soki ndeko aza inculpé te bakosukola ye bakolibere ye azongi na ye ndako na ye afandi kimia na libota na ye. Pona bandeko na biso ya IDPS, il faut moi tolérance ezalaka. Tolérance ezala na sens que balobaka libanga lizwi tchaku ndeko kosekate puisque lobby ekoki ko arriver pe na ndeko na biso moko na IDPS ou bien na parti mosusu. Donc ça la te que non moi likambo moko on dirait epesa moi image moko kitoko te. Pour toyebi bien que IDPS na INC basalaki coalition la bango aza membre na bango ya coalition o esalaki ke lelo Félix Tshisekedi aza président de la République prévane que na à partir ya coalition la bango ndeko Vital ayaki kozwa place ya directeur ya cabinet puisque basalaki bakendeki kosala musala oyo bango bakendeki kosala na ndenge portaki ba fruit o bazana ngo lelo oyo. Donc il faut toujours na apaisement, na tolérance, ya koyeba ko comprendre makambo mususu to mona ngona ndenge ezokende na malembe à la place peut-être moi ba agitation moi biloba loba ezala na ndenge mabe wana eza kitoko te. Merci beaucoup mon ami. Merci papa. Bon pona kosamba Vital Kamerhe eza permis à kosamba. Bon lobi soki koleka ezala moi bien. Mais justice ça la musala na pour makambo Kamerhe penza asaleli mboka bon alingi mboka te soki Kamerhe azala penza moto alingi mboka akoki komema biso tina ba niveau ya lelo tokomi koyoka ke Kamerhe aza na prison donc aza moyini ya mboka tokosengaka justice asala mosala. Conseil nini okopesa na bandeko ya INC oyo bazoloba bakoseli mokonzi na bango makambo? Comme conseil bango donc balingi libulu wana penza o Kamerhe zo timbola wana donc bango bazo sepela nango bango donc bazo mona penza makambo Kamerhe asali oto pesa bango conseil ata matoi miso na bango makambo président na bango asali est-ce que bango moko bazo mona ngo te il faut to pesa bango conseil bon to sala to bondela bango bandeko boyena boyeno donc ceux qui basepeli na makambo oyo président na bango azosala donc bango baza pe ba inyamboka balingi mboka nini okoloba bozanga besoin prosango eleka pena na télévision bon eleka na télévision eleka na chaîne nationale ozala moins bien ozala bien makasi bongo pour la justice pour la toute première fois tout le monde na mboka Congo directeur ya cabinet ya chef de l'État azala bongo emprisonné pe asamba okoloba nini par rapport à justice. Bon justice il faut azala mire azala justice oyo toyoka ka penza ke o ba pesa ki mbongo o ba vandi ci dossier azala penza justice asala musala na ye na état des droits pour to féliciter justice. Merci beaucoup. Merci. Pour nangana lobikaka eloko toyoki asali eza penza bien te po oyo eza mboka na biso biso oza bakongolais fo tobongisa mboka na biso so biso moko bakongolais tobebisa mboka na biso eza digne te yango eloko nalobika justice esala mosala mais bozosepela quand même depuis chef de l'état ya sika ye ndenge makambo ozokende na justice boomona momoi bon tozomona justice ekoti na mboka tozosepela mpo ndenge tomonaka mpe na mboka bapaya epa na biso mpe komi changement ekomi okota ezosala biso bien mpe fier. Merci. Bon, premièrement, je pense que c'est la première fois l'IRCAB a jugé Boye. C'est une première dans notre pays. Mais la question est de savoir est-ce que c'est dû vraiment à des causes parce qu'on connaît notre pays. Mais en réalité, ça c'est aussi une question. Mais en ce qui concerne la justice, il y a quand même quelque chose à féliciter. Déjà, ceux qui vont dire cap,
on sous-entend que les directeurs généraux, donc tout dans la classe C à DIRCAB, donc ça va mettre un peu de discipline. À côté justice, de ce côté-là, je suis vraiment d'accord. Et par rapport au procès, qu'est-ce que vous attendez? Que les procès soient équitables à la diffusion de RTNC ou comment? Oui, ce qui peut les sous balingi, justice wana et la kisabiso un peu crédibilité dans l'eau. Soit qu'ils a vraiment justice et ça. Je ne pense pas que il y a un problème pour la diffusion. Puisque balobi que cause est en public comme Vital Caméra Lobaki, mais comme na ba moment où il y a un confinement, bazobo et tout ça, si on peut diffuser ça dans la télévision congolaise, ça landa. Et ça les lots clair que bakangela qui pour na boy et cause vraiment malade. Merci. Merci. Par rapport à ce que mon confrère vient de dire, c'est une bonne chose. C'est bien, ils la diffuser à la télé. Mais moi, je demanderais à ce que les Vital Caméra puissent respecter quand même les jurys et respecter aussi la politique congolaise. Que ce qui sera dit soit vraiment exactement ce qu'on a besoin, qui ne déroute pas pour ne pas créer, pour ne pas créer des guerres politiques ou quoi que ce soit. Qu'ils respectent vraiment nous, la population et les politiciens aussi. C'est ça vraiment. Bonjour. Yo za congolais lobby eza procès ya ndeko Vital Caméra yo kosenga nini na justice pe omoni ndenge nini pona procès yango ya lobby. Bon wana osenga bamema makambo ndenga normal etaki bakangi makambo oyo aza nango kuna mais ntango bakokanga mpe Vital Caméra so bamisusu mpe na nsima bakokanga bango te bamisusu banani baza ebele na ntango akomba mutu te nde bakangaki Caméra nde baza mpe na to akanga bato mosusu. Caméra aza mutu oyo na Congo mpe asali mpe trop fo koyeba. Malgré tout, Abébi c'est pas mon compte en boca, mais mon compte en boca pas ta la paix, mais sous na sima. Oui, il fait son là. Faut bon on est son pour Moussala Mboka continuer. Au monde. Mais le quoi Caméra pas ibaki, bakanga qui est to lingi ba oh asik basala ka banda ko iba wana faut pas kanga ba. On a son yo ba ba iba net ba matata ponyo ba kimbuta et le reste vous en avez besoin quand même. Biso pe to lingi pe preuve pe ezala. Preuve le roi bakangi Caméra. Voilà ça va preuve. Wana ta fait na biso ya kin malgré tout ba ya mais tu yamba ba na kin. Yepe na kin na sa pe musala pe belé. Oh ah ça va c'est pe. Ndo ya bibiso pour la procès à Vital Caméra. Nde bakanga ki na raison moko ba monaki, eza raison moko. Eza normal yango bakanga ki. Na biso lingi procès wana et le cas bon, bah preuve ezala. Bah preuve ezala vraiment. Nde bango le baki bon. Ceux qui ont eu bimbongo au côté prison. Tout le monde a preuve wana, tout le monde a maté, bah preuve wana, c'est tout bala. Ceux qui ezali, bah preuve ezali. Asali boloko. Mais ceux qui preuve ezate batiki. Pour ebele pe bayiba. Ebele bayiba, il faut pas l'andela bango pe. Pour azaye mon côté. Ebele bayiba ba travailler. Ebele bayiba, ça mais ebele bayiba na mboka oyo. Pour tozo mo na mboka, ezo ko avancer te. Pour mon konza mboka zo bimisa makoki pour misala etambola. Mais bango baza kolinga ko échouer. Ya ni pouvoir ya président Félix. De bango bazo luka. Pour président zo bisa bambongo. To mo atotuna apona batu ya batu bazo bela. Bango ba yukuna baliaka bango ba bisi président baliaka 3 fois. Mais président yemo akutani bango baliaka une fois. Eza bien tant président bisa mbongo na ye pona makoki ya mboka. Biso pepe beto mona président to bisa mboka mbongo mboka ezotambola. Mais bango bazozwa bazolia yango po ba échouer pouvoir ya président eza bien té. C'est quoi vous en avez besoin pour sango za la diffuser na la TV. Bon. Biso to linga eza diffuser na TV po tolanda toyoka oyo po ya sengaki eleka na TV po azana maloba oyo kolobela peuple congolais. Lobby ko kata na té tolanda to posa tolanda lobby. Merci beaucoup. Oui. Bote papa. Oui, dossier lisole zaga ya Vital Caméra et procès ya lobby yo moninde. Ba procès ya lobby po na na Monique ya ezara logique o et ça la même peut-être pour na mboka. Lokola ba Monique ye asalaki mbebe singa ke bakanga epo asibi mbeba na ye biso ba peuple o te na biso o elekana ni vali kolo te. Torera ke o te a détourner ba sala be bakanga te pour asamba. Pourquoi be asenga ke asamba basambisa ye po mutu bakanga ka avec preuve. Pourquoi ba bakanga ki to aposa pe ke to e batina ni nango bakangeli nde bavandi na kasho bongo.
soki babi ayibaki ye pesa mutu asamba abakete sava na yibaki wana bango mutu bayebi po makambo mosusu eleka na mboko biso ba peuple o neti nga pena na soki pa nga pena na ngote mpona bénéfice na nga pena ngote po mbongo yango ezala ta emonani ezala te monani te biso ba peuple o to mona na biso ngote yango siko to lingaki likambo il faut ekena na juste na logique pe en plus elongwaki makambo mosusu na minute oyo tokomasi donc na temps oyo tovivre oyo population avivre na minute oyo ekomi na temps mo msu peut-être moto mosusu mpe akokoka neta mene poisson mpe akufi mpo botali ke mambo ya corona eye mambo ebele eye mais congolais alingi moningani congolais te okapwen bamisusu eza bavivre bamalere bagalere bamisusu bavivre babonheur sinon intérêt biso nyonso mpona minute oyo mbongo ya mboka eza intérêt biso surtout ata bapeya libanda soki eyi baliaka mbongo na bango ya mboka ekena ata basalaire moko boye bafonctionnaire baboye balia biso ezalaka biso aka ya pambaka elwa liboso kaka na bazwi biso mamuno ya corona a mama bakashi ne na ona pamba na kashi ne mpona kokabolaka population eza te ekomi population ifo ye moko asomba kashi ne na ndenge na ye ata ata bopesaki mbongo te ekomi bakanga ye 5000 ifo lata botoboye te nazongi na mambo ya kamere soki basambisa elobi basambisa biso ba population toza atolanda toyeba eloni nango oyo bakangilaki. C'est probabilité lobby à Samba tuna pour na bina ba congolais vous en a besoin d'abord et les en direct ba chaîne à télé pour qu'on oyeba vérité. Deuxièmement les autres la nini na procès wana ceux qui aza inculpé ki ayibaki mbongo wana zonga to boni bon pona ngai pona nga pona batu mususu te mais pona nga ndeka nde walobaki eleka na chaîne nyonso na chaîne nationale RTN sa samba mutu kuso abomi ku mutu basambisaka ye boye mutu azwi mbongo so eza azwi mbongo ya solo fo basambisa peut-être eza baninga misusu mpe baliaki mbongo wana bazotika ifo tika samba asanga denonse ba oyo baliaki mbongo wana ape bakangi bato wana so eza ye moko alia mbongo ye moko okende asibira ngo mpona kongo ato osouffrir mbongo wana eza ebele so ayi bakabola ngo ekoka mpe na bato mosusu so aye mpe batiango mpe na ba ONG mpe ekende mpe na ba ONG resunga tokosouffra boye te oyo aye ayibi oyo aye ayibi yango kongo yango ekomi nini ekomi mboka batata na bango bia bamama na bango biso toza na posa totambola bien tozi présent sika faci tolingi mutu nyonso akoya oyo akosala na mboka na biso azala tout droit so aza tout droit te baniatie batie kuna ça va merci tosuki wana